Bonsoir, Juvenal. Nabenga ko tonton Juvenal, mais na préféré nabenga Juvenal pour nous on dirait Malili écoute yo au craqué. Juvenal toza bien ko sentiment mi so bato to kozanga so ba cheli bino micro. Wali boma. Anke ba pozo zo vio fianto yo vini ni ozo sérieux. Oh, so yebi likambo te ba tunyo likambo na ko répondre te. So yo za complexé nga na complexé te. Obeli liboma to nini. Pwani bolinga kozana batu bien te toza bien to oseka to se respectane olingi bongo te. Do yo engo laksango nzoza yanki. Ofungoli no pe monoko no bandi oloba pe makambo ba oto no mamnanga ozo répondre no calmement normal. De ozu ata une seconde que yo kanisa makambo ba oto nanga nani ono répondre ya nani po obosani ke attention na bina finga oso za complexe o ebi bien que non raisonner te pour na moni que yo ngola kasanga que yo wana mututi o salani ya jalousie ngam na pimele blo ba six ngam na loka bino se boya poto succès si la ya faute nanga ndenga na e poto na na succès na kina na pe na succès na poto ya faute nanga bino ba makambo ko te komela bino bat bayi bango te po bwana succès te ngande na succès nde na sell your voice panza ngo lisusu ya important zaka kombo na ya Karine Mokonzi na mabe na malamu na ba fan na bazinga nga bongo bena na tina motu te na ba jalousie de bino bwana ya ki mal placé banda bo banda ba jalousie ngo est-ce que si bo remplaçant nga trop na nga wana si bo remplaçant bokoka il faut bo sangana po boko ma combien. Oh, yoka soni, ko Juvenal, yoka soni. Mon jour, une minute, au raisonner kaka. Et mouton, on répondre, on a un problème, mais on répond pour aussi penser ça, bateau. Bateau, mon ante, oh, il fait bon, c'est là quand il est l'autre côté na vie. C'est quoi, les moments? Mon démali, les côtés, imbécile. D'ailleurs, d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dana na posa kuta relation mutu te moni moyen te bloquer ngo vandi d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dana na posa kuta relation mutu te moni moyen te bloquer ngo vandi olobiki au final. Donc ça veut dire que pour ça la compte na posa ya autorisation à mototé le second film est automatique. Ma chérie, je pense réellement aujourd'hui si Karine Mokonzi, la baronne, à qui moi tonton je valorisais à travers le monde au fininga, tu sais quoi? Et ça n'a ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que batou oyo a danger, batou oyo to bengaka ba star, ba célébrité. Je ne suis pas là pour citer leur nom au fil d'un bango. Est-ce que vous comprenez? Na balé sous batou ba bengi ba star, ba célébrité, ba star renommée internationale sur la parfum. Fina bango ya osangana te. Donc ce qu'on finit ce qu'on le montre le rôle là, tonton JV, Kibalachou, de la presse. Donc ça veut dire que nazan niveau mona batouana te meyo fina batouana. Donc et ça n'a ni chaud ni froid. Vous comprenez? Vous trouvez ton cop naï. Moi je l'ai dit. Au moment où il y a la TVA, batou tu vas bien ba chroniquer tout comme ça. Mais au fur et à mesure, au moment où il y a des cop naï. Journaliste a zongi helicopter na ya journaliste muto maboka zongi helicopter na ya maboke muto mafinga azo conseiller na cop na ya mafinga muto ya donc muto zongi la msana na été identifié identité na yo pour clore Karine Mokonzi de tonton quand na mesana ka ko glorifier bino papa mélange ko la bino touana ce que moi je parle à Karine olobini que ceux qui voyaient ma pote boana ba succès et
ngaïté. Karine, oui, solo mokinza na solo parfait. Et dit, mais ça va solo me moto, oh, il retombe à victime, na moi, il a zolo. Et ça veut dire que solo mokinza, na ya parfait. Solo nde mute bimaka victime. Mais cerveau nde mutu siko azalaka na temps ya koidentifier solo oyo eza ya nini, solo oyo eza ya nini. Solo mabe eyebana nango mpe mokili mobimba. Mais soki ebimi mpasi bato baza bakanga bazolo bamisusu omona oyo ake na gauche oyo ake na droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanti. Salut, Karine Mokonzi, la baronne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, moi différence c'est la cas entre Mokonzi et Juvenal. Même à la manière au solo là, même à la manière au discuter, au moins là, Mokonzi qui bat la paix à Zara qui bat là. Donc voilà. Alors, premièrement, au Beninga, directement au commis quoi Kizenga par défaut. Il y a l'accusation peut-être on a évité, c'est l'explication peut-être aux huit. Mais elonga na oyebisa yo omoni makambo na uti oloba na télévision eza compliqué ta esenga te fosisa na bauniversité pour comprendre makambo na lobi eza tellement facile même ata mwana waza na maternelle à comprendre eloko apasi wana eza te omoni makambo na lobi revoir sur cette émission ya Kenkana. Donc vous allez comprendre que esengaka te fo kota classe pour comprendre makambo oyo tonton jiva sa nini alobi eza nango facile ya comprendre oso comprendre na ndinga mabeti. Deuxièmement oloba osouligner nayebi ke kozala posa ngai nakota na gene na yo oyo pas de souci message lina na ana ntango okota na gene wana te olobi lisusu ke boza bajaloux. Karine, imaginez tonton j'y vais. Je parle de moi. Nous allons jaloux, il y a Karine pour quel intérêt? Nga tonton, la banelle sous. Nous allons jaloux, il y a Karine pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Parce que nous avons un micro. Ça va proposer un insupportable. Et pas un bateau. Au Péba Yigaka. Ma camana me soupe Béba. Parce que nous allons à Karine Mokonzi. Oui, Baba soutien, on a soutenir yo. Lorsque nous avons un problème, moi j'étais toujours là présent. Non, dans l'ensemble, mais je parle de moi. Parce que là, tu m'as contacté. Vous comprenez? J'étais soutenu dans mon marambo et belé. Karine yo yé potot. J'étais obligé, nga. Natika ba makambu na nga. Ndeko na nga yé poto. Na yakuta la Karine. Na kome pa na erni. Minuit. Na futa ba transport na nga ba itch na nga. Pona mona Karine. Na moment wana nga Juvenal nazaki jaloux. C'est parce que je t'ai considéré ma sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'ai considéré ma sœur. Na benga ba filora. Na benga ba Pamela Chekola. Na lobi na bango ndeko na bino ya mwasi ya ye. Vous êtes obligés de venir ici à Paris pour que nous rendre une visite. Mais bali na bango baboya, balingate, basi na bango wana, bako s'afficher na bajara ba télé réalité baboya. J'étais obligé na supplier mi bali na bango pendant 2 à 3 jours. Je le faisais pas, c'était pas pour ma famille, hein. C'était pour toi Karine. Tu sais pourquoi je le faisais? Parce que je t'aimais. Pour le vrai, la considération que j'avais pour toi, les attentions que je t'ai données, rien à voir. Je répète encore, tu le sais pourquoi? Je me suis sacrifié de mes temps parce que je t'aimais pour le vrai.
aujourd'hui ozolo bana nga qui naza jaloux par rapport à quoi et pour gagner quoi. Tant yoke loko tonton na l'année émission au salaki l'émission salaki nazo reproché yo na point oyo donc soko yebi dossier te ko répondre te eza bongo obonaka mpona oloba na yo esenga classe te pour comprendre yango eza facile donc fozala baélément. Est-ce que je me fais comprendre? Fozala baélément nouveau oyo ke tonton mona émission salaki na ke classe boy il fallait pas oloba ndenga na osala nini na ose justifier so toyokani bien te tozwa conclusion s'il faut nga na s'excuser na suka nango non s'excuser makambo ekendaka bongo d'accord. Monate o yebi te fe bon c'est là quand elo côté na vie c'est quoi li boma bon de mali les coach yo imbécile der bino nyoso na nga pisu na posa khila na posa der bino nyoso na nga pisu na posa relation kutu ya mutu te dans la posta kuta relation mutu te moni moyen te o bloquer o vandi. D'ailleurs, bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te. Dans la posta kuta relation mutu te moni moyen te o bloquer o vandi. Olobiki ofi anke lo ba pozo zo vie o fianto yo vini nyozo sérieux. Oh, so yebi likambo te batunyo likambo na ko répondre te. So yoza complexe nga na complexe te. Obeli liboma to nini. Poni bulinga kozana batu bien te toza bien to oseka to se respectane olingi bongo te. Do yo engo laksango nzoza yanki. Ofungoli no pe monoko no bandilo oloba pe makambo ba oto no mamnanga ozo répondre no calmement do normal. De osu ata une seconde te yokanisa makambo ba otu na nga nani ono répondre ya nani po obosani ke attention na bina finga oso za complexe o ebi bien ke no raisonner te po na moni ke yo ngola kisanga ke yo wana mutu te o salani ya jalousie ngam na pimele blo ba six ngam na loka bino se boya poto succès sila ya faute na nga ndenga na epoto na succès na kina na pe na succès na poto ya faute na nga bino ba makambo kote komela bino bat ba ibango te po bwana succès te ngande na succès nde na sell your voice panza ko lisusu important zaka komba na ya Karine Mokonzi na mabe na malamu na ba fan na bazinga nga bongo bena na tina motu te na ba jalousie de bino bwana ya ki mal placé banda po banda ba jalousie ngo est-ce que si bo remplaçant nga trop na nga wana si bo remplaçant bokoka il faut bo sanga po boko ma combien. Oh, yoka soni, ko juvenal, yoka soni, mon jour, une minute, au raisonner car. Et mouton, on répondre, on a un problème, mais on répond pour aussi penser bateau. Bateau, mon ante, oh, il te fait bon, c'est là quand il est l'autre côté de la vie. C'est quoi, les moments? Bon, des malines, les coachs, imbécile.